Toyebite tobenga yango mvula ya Noe to nini po model mai etondaka na Kinshasa soki kaka mvula ebeti. Pardon bino moko bolukela ngo kombo. Mvula o ebetaki mokolo ya lobi mercredi neti awa na boulevard Triomphal liboso ya Palais du Peuple. Pasi pe mawa mai etondaki mwaye mituka eleka malamu ezate donc esengaki kaka bwatu ya awa. Bino moko botala ndenge mai ekomi niveau moko na separateur mituka misusu kutu ebandi nango kobaluka na malembe pona koluka nzela mususu. Tokende lisusu kote ya quartier cimetière na Avenue Salongo passerelle o esangisa de commune ya Ngaliema na commune ya Mongafula plus précisément na quartier Kimbwala. Ezindaki pression ya mai o ezalaki awa ata mutu akoki kokende pe ya choli. Mai ekotela batu na bandaku na ndenge ya defwa te ezala mituka emelaki mai po banzela nyonso ebongwanaki na ebale. Bongo tokomaki na route principale numéro 1 ya Kinshasa engaye mai tonda terrasse o ya sika bazali kotonga ya munene ebukani ndenge kaka bozali komona na bilili. Yango tomituni soki kisimbi avandaka awa to nini po likambu oyo ezali kosala pasi biso nyonso toyebi yango malamu nzela oyo nde eyaka na biloko mingi oyo eutaka na province ya Congo Central. Mbala ya liboso tango ebukanaka epesaka pasi po biloko misusu ebungaki pe emataki talo ndenge esali lisusu boye tozo senga kaka na bakonzi basala na lombango kobongisa nzela oyo soki te population akonyoka malisusu na vie sociale oyo ya pasi boye tanenge che tanenge sali kitoko te. Na cadre ya Kinbopeto 2 gouvernement provincial azwaki likanisi ya kokure bakaniveau tout ya ville province ya Kinshasa pona ko permettre mai elekaka malamu soki mvula ebeti pe pona ko éviter ba inondation oyo esalamaka tango mvula ebetaka. Kasi ya pasi ezali que depuis misala yango ebandi soki otamboli na ville province ya Kinshasa ko remarque que baka niveau ezali débouché kasi basalite nyonso oyo ebimaki na kati ya baka niveau batiki yango kaka pembeni wana oyo ebebisi lisusu image ya ville province ya Kinshasa soki otamboli okokuta kaka ba pot de fleurs ya bafulu pembeni ya baka niveau. Population bazali komituna boye ezali nini alors que tozali nanu na période ya banvula soki banvula ya makasi ebeti lisusu basalite wana ekozonga kaka na kaniveau pe bakaniveau wana ekozonga nango lisusu boucher batu misusu bazali kolela po basalite wana ebendeli bango bangungi pe ezali kopesa solo na environnement. Population basengi kaka na gouvernement provincial pe na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila bayeba kosala musala malamu soki bokure bakaniveau boyeba pe kolongola basalite alimedia po musala ekende na lombango modèle ba pot de fleurs oyo ya fulu bozali kotikela bato ezali kosala kitoko te population baleli. Après mvula oyo ebeti mokolo ya lelo Mag FM ekitaki na commune ya Limete na quartier Mombele kotala lolenge nini situation ezalaki après mvula bino moko botala na direction Lumumba kobanda université ti okoma na avenue Mukoko kote ya boulangerie mai etondaki na avenue oyo epesaki pasi na population pona kotambola awa soki oyebi nzela o bien te koya na loyenge te po okolela ba amortisseur kote ya ba chauffeur ezala ba piéton tala kaka ndenge bazali koleka mapapa na maboko wana avoleka ozobeta beta likolo po oluka esika nini ya kotia lokolo nzokande kaniveau boucher kote ya rivière Kalamu bino moko botala ndenge salite etondi fulu ya kosa
kosakana te ezoyeba na kutu te kezalaka rivière oyo ekomi nde fulu awa yango ekoze inondation ya mai oyo po place nyonso esika mai fale leka moye lekeza te yango mai epanzanaki na makadam population bazali kolela makasi na yango wana toko interpeller kaka bourgmestre ya commune ya Limete abanda deja kotambola na terrain pona kotala esika nini mbeba ezali esika nini ya kobongisa be lisusu toko interpeller gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila abwaka nanu misu na ngambu ya rivière Kalamu pona kokire lolenge azali kokire bakanivo mususu kasi rivière Kalamu pe ezali une partie ya danger oyo esengi ezala kire po population bazali konyo kwa mamakasi na place ya kowelela kubuka bandaku esika nanu ya kosala pona kobatela bavia ya bato ezali kokire rivière Kalamu boyebela. Après avoir kolakisa na magazine Nabino, magazine du peuple, État Oyo, avenue Université, na croisement nango kapela ezalaki bakondi bayoki pe bayebi na ko dépêcher na lombango OVD pwete ayabongo na kotonga canalisation ya mai pe ayeba na ko asphalter esika oyo komaki déjà lisiba na yango nde tindi biso tokita lisusu na terrain toyeba bongo na kosala constat ya évolution ya ba travaux pe totu na baike oyo bazomi ndinga impression na bango ezali nini na réponse ya bakonti ya mboka. Bon, la sepeli mingi vraiment na remercier même ndebo zonga lisusu na monde bozongi bozeke bakonti ya mboka bazwaki pena message on appelle cela bango pona mambo etali banzela et en plus ba société lokana lobaki bazongisi et on a tindele bango donc na sepeli ya trop boyende zalaka tolobi boye kosala boyende mboko eza kotambola na sepeli mingi nzela ezalaki vraiment moi abulu eke trop mais namoni moi initiative ya bien par rapport à terrasse ezalaki awa nande ba canaliser mai en tout cas namoni ça ekende kitoko malgré nos facilités mais avec suivi faut balandela ngo vraiment si là misala oyo eza bablo mo fa sala mabanda kala ça fait longtemps lelo 5 communes suka misala bandi mais c'est bien musala vraiment ça bien réalisé gouvernement na biso il faut ça na suivi tandis que tant bobi misambongo po basala banzela boy il faut ça quand même suivi ndeti nzela o ba otako sala ngo dernièrement basali nzela ba komi awa batiki na bango espace tandis que espace ma ko sala ngomba moko ebongaka ndeboye soki presse talisi mbeba oyo zwami na coin moko ya capitale tope ya mboka gouvernement zala na souplicité ya koyeba na koagir po tozali kotalela kaka opération zéro trou na ville province ya Kinshasa awa botelemi na université botala pe ba kote msusu banzele za malamu te. Direction Madimba na quartier régie des zones à commune ya Kisenso ezali ya kobeba makasi na ndenge ya kosakana te nzokande direction oyo ezali kaka nzela moko population ya secteur oyo batikala nango kasi bino moko botala poto nde likambu soki kaka mvula emeki kobeta lokola canalisation ezalaka te mai etondaka ezala mutuka to moto ezangaka na moya ya koleka donc awa mikolo koya soki babongisi te nzela nyonso eza na risque ya kokufa. Tronçon oyo eza le sel nzela oyo etikala soki mbula ebeti oyo umwe mituka elekaka na bamoto. Il se fait que lorsque mbule betaka ba deux directions oyo eza likolo wana soki mbule beti mai tellement que efandaka wana moyen eleka donc kendeza te nzetela kaka moko awa sikoyo soki nzela oyo mbule beti bino mo botala ndenge comme dans son mbule beti kaka awa ezala kaka boye kuibaka ba caniveau parce que soki mai déjà mbule beti il faut mai ezala canaliser pour ba dégâts ya boye ezala te donc tosenga na équipe nationale équipe gouvernementale etala biso likambo oyo en tout cas nzela na biso oyo biso mama tozomona pasi tozokita matete mpona tokoma tosomi biloko mpona tokoma tala basaka makala yango oyo nzela yango oyo tala moye biloko ekende kuna eza te pasi
tozomona papa bobongisela biso nzela nzela courant tozalaka na courant malamu te mai mpe eza te donc nzela ta banzela ndenge bebi population ya quartier régie des eaux bazali kolela epa bakonzi ba trouver solution na lombango ya kobongisa nzela po et permettre bango ba circuler kitoko lokola congolais nyonso po awa ba nzela nyonso esi ekufa nango kala kaka direction oyo nde etikala unique soki bobongisi ekosala eloko po boye tanenge che tanenge sali kitoko te. Bateki ya wenze ya Kamunganga na commune ya Ngaliema bazali kolela lolenge mwenze na bango ezali salite oyo ezali kosala bango pasi mingi po soki kaka banvula ebeti model mai etondaka na wenze moye ya koteka ezalaka te na yango wana bazali kolela po bazali na ba difficulté ya makasi difficulté ezana apa to mona pasi fule ezalaka ana wenze apesa koboka matite ezalaka te mbula soki ebeti tosufwaka makasi koleka message na apesa bakonza mboka basunga biso bakosoutenir biso ana wenze libandeli ya wenze tozwaki décision po bapanza kote na kote bazungisa mabele koto bazungisa mabele koto oyo po mai lekaka bakunjo bayelele kotunga wenze kuna wenze ezalaka te toyebi limiti wenze isukila banda na mobutu baye babagisi wenzi misusu mwaye to sala musala wana maye kitaka ezate nedi ngayo ndengi na vande nazana lupangu kitoko nazana ndaku kitoko mai zo kote na ngati na kati ya ndaku to sali na mami bale nyose zodinda na kati ya na se to zana pasi antuka bakunji basala nyose antuka ba difficulté ezali tangu batongi wenze oyo biso tozana bandaku pembeni tosengi bango na ndenge nyonso tu botikila biso meme ta place tobwakila kata nani bazelo tobwaka kata mabanga baboyaki na motema na bango mobimba vraiment ntuka mokolo yango nga na silikaka makasi et puis bamai ezokotela biso na balopango mpona nde bozotika biso tokoma lokwa bangulu donc soki mbula ebeti poto makolo ezobeba ekomi lokola mayanzi pour nini mboka eza mboka na biso moko. En tout cas, tokosenga na administrateur ya wenze oyo ayeba kosalisa salongo ya makasi na wenze oyo po model bateki bazali kolela ezali kitoko te pe kosenga na ba autorité baluka ko kanalize mai ndenge population balobi po mai evandaka na wenze te soki mvula ebeti boye ezali kitoko te esika biloko ya kolia ezali esengeli ezala propre na model o bazali koteka. Ville ya Kinshasa ezali engumba munene ba misusu bazo sepela bazo toka mai ya régie des eaux na pompi kasi awa na maba na Kimbanteke tala okoki ko buka na kingo pona koluka mai tala bato o tande bazo tamwana ba bidon na bango wana bakoki koleka ba 3 km pona koluka mai ndoto ya pompi kutu balota kangote po mobulu fo pona bango katelele déjà ndenge balobaka na 4h du matin telema na bidon na ya 25 litres banda ko kende yenda koluka soko pe ozue malamu sopo ozute tala ndenge okoma eyindeli yo kaka yo biso bilona biso otolonaka tosombaka graine faut tosomba yango tobwaki ba jeune plein tango ekola yango na tozolona yango papa zolona donc tosalelaka abongo donc tozana pasi surtout ba graine faut somba yango kosomba tango kosomba yango obwaki ozeli tango ekola na tokamati tobandi kolona ndenge wana ka biso tosalelaka musala nyonso ezangi bénéfice te donc litomba fo ezala po kolamuka 4 heures wana po ya koluka seke bénéfice fo ezala ndenge ezana par exemple tosombi ndeti linzanza moko ya graine ezana 1000 francs tango yo kobwaka yango ozwa peka 1000 francs te obwaki de manzanza ndeti okuna ba jeune plante tobwaki wana tobwakaki graine ebimiseli biso déjà 3 bandes de yango tobandi ko nani kosala mais nani pe sili karaté bénéfice ezali nango na saison sèche en tout cas benza tozaka na difficulté ya fumer benza fo tosombaka
baboti tosomba lokola baboti ya filme wana tosomba paquet mo na 3000 francs po biso totatonaka na biso mpenza donc l'état bandona ne biso ministère ya agriculture mpenza asokipaka ne na biso te même baformation kaka oyo donc bapesaka biso te. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle
numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musubazo kende ba poto. On domaine ya poison tika na yo pardon bon dimelangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas à tes ans retardé taux rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Tingaka oyeba ndenge nzoto na ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya Esmicom école des métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa ba parents mai ya misu awa okomitungisa te po mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya baprofesseur ya Malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko kote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amerite diplôme oyo koluta awa na oyo etali ba faculté Esmicom ebongisi ba faculté lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe ba option misusu basal ezali bien équipé pe bien aéré côté munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom otuni ngai ezwami wapi kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit
obengi na ba numéro oyo 089 52 42 819